Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no bambote bele na loba mingi te pe mana moi sa zemi, pe mana auto sala avortement. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele. Bonjour mes très chers téléspectateurs de partout vous êtes, Binoba Ebosusu, tant Yakulanda, la chaîne Nabiso Poto na Poto, qui est présenté aujourd'hui par moi, Derek Dior, votre humble serviteur. En tout cas, Moussa Topé Sarabi nous aura information sur et net. Nous avons toujours. Le lot, nous avons Bill Clinton, nous avons Chukuma Lambonda, gauche, nous avons Maya Kamba, soliste de Bin Sabson, Mikolo Dendara. Nous regrettons pour moi quitter et ça, moi, tu auras les bandes de Moni. Mais prochainement, nous avons vraiment à long et à large pour décortiquer je m'avais déjà salué les boss de cette chaîne, la mine d'eau pour Moussakoli. En tout cas, merci de l'opportunité. Au PCBso, Derek Dior a travaillé toujours dans le site Nabiso Poto na Poto. Pour être un peu bref, on a déjà fait ça, Chukuma Lambonda. Oui, ça va, Pépé au Saranate. Donc, on a les plus beaux de tous les batteurs. Oui, bien sûr. Nazara Ngamoro. Il faut que nous fassions des choses. On a une zéla. On a une innovation. On a bazobeta on a mis sambuna na bano beta on siko ya solo pour la puis chukuma za poto na poto j'en profite pour saluer Barry Manzanza pas sentir oui ouais faut pas sentir Barry Manzanza je te salue Jenny Le Makwari maman na bo sanité mon frère Guillaume Melon depuis Angleterre depuis Londres je vous salue aussi na bo sanité Gladys Lelo mon cameraman Slim Goons je te salue quand même moi il y a swag que comprendre moi Slim Banine en attendant bon il y a moi c'est bimi déjà et bimi poto na poto la mine d'oeuvre chuku maye on comprend ouais des fois la piste pour ça mon partition de l'année on a pessi ma partition de l'année, mon orchestre c'est tout. Mais c'est pas générique tout pour bêta bêta. Vous comprenez? On a fait ça ma quand on bêta boy, n'a inspiré au pose il là il y a bêta musa qui toko. Bon, on a pena kala pena za OK ne trop bambonda. Nano ki ne trop bambonda vena so ba 12 banda bangiringiri, bambonda ba pauvre walo. On comprend? Tandis qu'il est trop bon déon. On comprend? Mais ce que nous devons inspirer, ma casse, nous devons venir dans la show, on a coulé, on doit, et là on m'a bêté dans le cartel, on a besoin d'aller là. On a dit non. Ma partition, ma beaucoup de opposés. Moi, je me suis ambunda. Ma bataille, je me suis bêta, mais bêta pas beaucoup. On comprend? Abi opposé le beaucoup na po ambunda te. Abi ko kabola pe partition te. Abi une inspiration ya partition te. On comprend? Abi soit veut dire beaucoup péter mon dit matin. Le beaucoup péter mais faut tcha griseline, so tcha griseline te mais moi aussi maman nzele ozalate. Akoyoka banzube ce n'est pas bon. Mais oui faut tcha griseline. Ba biso. Le moment où munda faut daka soit ki pongane muna na innovation. Na ya pe na modernisation ne pe après la République big modernisation na Congo. Mutabeta mbunda mais speo wapi. La modernisation que mutambunda mais on va chanter alors l'animateur c'est moi. Ngane muna yena makambo.
comprendre ba tout mais ça vient so segunta mais so seguin comprendre mais ngasko na bato mbunda siko ngani mna ina makambo wana comprendre oui c'est ça. Ça fait combien de temps ça na Bitinton? Ah, ça fait plus des années vraiment au Saranate donc on a petit naïe on a zala naïe partout depuis ma maison mais en plus mouvement au salama na on dedans na do beta na do panza ce qu'on teke ya pas de partition on a perki na pesa ce qu'on makambo mo c'est to pesa nga de makambo donc faut bien l'accès makambo ngo on comprend pour pesa makambo na muto ça na makambo to ba pesa nga makambo na lo ba office kelele homme social na pare ayebi comprend to ba pesa makambo apa nga pe na do pesa ce qu'on makambo ya mon ba tout ba do na partition na beta oui chukuma obin sabatu na mbonda depuis au banda tu to bina kana mla peut continuer à robina on dit mana ni so beta dans te jo na pas beta beto na nya bangi sa na musala te nga muta bangi sa nga zala kana ete muta bangi sa nga te mbunda ka mo ngoto beta yo to bata so muta ko bangi sa nga me ta so muta so ba pese jemba beta ko beta ngote so ba pese di tumba ta muso beta bine ba beta partition di tumba te so muta nya ko bangi sa nga ngana ndima ka batu po naza mutu ngabe bandima ka ngai comprendre ata misu baza ba boya mais nga bandima ndima nga bato net ba vena so ba tracer ba nzaba ba so ba limbo dans la main de fer comprendre ya mo nga so chukuma na mbunda monseigneur le bite maboko imbécile comprendre do vena nga limbo na vena nga vraiment do ya va on avait à parler comprendre vena nga limbo na ndima ke makasi na ndima vena nga les pères que Jafrose na ndima vena nga dimboyo on comprend na ndima pe batu ndima pe zulumbo na pese beje que je savais pas ça na ndima vena nga ba Jimmy Mbonda azaki na Kinya azonga de Mikili ba comprend ba Papi Mbonda on comprend blague te na ndima ba vena nga ba Shora Mbonda papa na biso Manseku Mbonda on comprend blague te donc nga pe na ndima nga batu na ndima pe na batu ba vena so Sele Mbonda on comprend na ndima nga batu mais les autres siko ngane so na pesa ba makam comprends ngane muzo pesa monda na 5e génération donc ngane munaza na makamu na pesa bona kabolo communion. Voilà, c'était là Chukuma Lambonda na suite aux long et à large sur la plaine soleil belé pour na kanga ki to pressé moi salutation na kaka et plutôt continuer ma yakam. Ouais ba salutation à trop na pesi na Brandol Islock les plus beaux de la jeunesse na kata Paris donc na masana na mutu na sous Cédric et Poutou 9D donc moto ko sakanate na moni maman na biso nzongo na Paris ba moto ya trop na Belgique na Kitimbangu na moni Mimi Kamalon na maman na Sam Rita de Moscou ba moto no yangwana Francine Mbombo la vie en rose donc ba moto ya trop na bosente Godema Senguna ndenga Palin na Kitimbangu na Luanda na moni Salato donc Salato guerrier Salato dernier cartouche ya Luanda Kadi Kadilu na ndenge ya Luanda na bosanité Corneli Bila ya babila kaido yoza pe ozala za l'aise quoi donc la na biyo yo gate de bambote ya trop pe na pesi na bana mwana bato badidi ki noani Raouli Tono Raouli Tono bambote trop na ndenge ya Luanda de bambote pe trop na mobose Monseigneur Dangwe papa na Bilnat Bilian Bilive Bilson Piana ndo ya papa chéri donc bambote trop ba bébé na maman na biso Nathalie Kalonji na ndenge ya Palin na pesi pe bambote ya trop na papa na biso Kadozo Mwamba wankena l'homme aussi ebile donc blague te papa ba ki chukuma jeep ya ngwana de on comprend donc nous no de si biso bilo acete po jeep papa ba ki jeep ya ngwana bambote voilà c'était la chukuma yewana comme je vous avais dit avec na ma kamba ma gauche ma kamba bonjour. Ouais bonjour. Ma kamba ozobin sabiso mikolo mais ngalo no se plara pour mikolo comme nous mona na zarande boy comment kamba bisa biso yo mo mona na te mais enfin c'est décidé on mona ma kamba secret no pnis arani oh secret na ngeza musique musique travail trop bien ils a essayé information de autres missions lelo trop de travail koyoka pe batu kozala pe poli koyoka pe batu na yoga batu nyonso na yoga même mona mokelo ba elinga petit mona Palin abeta ba arpège mo boye bimi mikolo ba obenga ngo ba arpège ba chinois nde ba beta ba gamme chinoise alors la sangai eza mabeta mais za petit mo moké mais même on dit mais bosé belete bon dit marakena mutu zo laksa ma kamba c'est vrai lelo coin ya kati ya kin denda kasa basima ngana yoka bo wana écriture mais le quoi guitare car moi ja mais to yap na si to la prochaine rendez-vous to za prise ndé et trahir biso talaka to appel libanda bien sûr mais ma kamba tango binisa biso bongo o se limitera to bloso binisa so o goleka
à chaque fois na obeta to beta ba style différent to beta pe ba temps différent tour to beti 7-7 to beti 7-7 to beti 2 temps na Fukushima na beta ki 3 temps na mélanger na 2 temps vous comprenez siko to na beti 7-7 na beti na 2 temps ba note différent donc na beti quoi to banyango na sol to sisi on a sol to sisi pas to na ré abeta 7-7 abeta ré na do to sisi wana to na do tozongi susu na ré moso yebi otanga mama chiki te mama yandu le temps en tout cas maman kama misa eza moi passe donc eza pena moi différent dernièrement na kina soliste mo ka tokutene na butura aleli fort abi na sepeli na yo fort neloko beti en tout cas félicitations mais kama on dit manani lutu nyonso asal abeta liboso na nga po nga na interpréter ye na ndimaka ye. C'est comme si on s'attachait trop à Davido pour qu'il s'en marque. Non, Davido c'est mon frère, moi la classe na biso aza minanga, le biso ali na palais, na palais. To kité par rapport à quoi? Là l'orchestre na bongo na nazala ite magam na bongo ngai tani ngai te. Mais ce qui est important, mutu so asali musala bien photo ndimai. Et ça normal. So master beti bien. To ndimai so sali musala mabe. To ba atiya ya, bungisanga na kana na tante na fingono ba o yego to ayebite non. Yaya tukana yoki mikolo kitia faut se travailler au salabo Davido abeta nzemba chila moi na tuka tozaki comptabilité nyos na monanga moko na miso na Olivier bengi Olivier Chimanga benga ya féliciter oui Davido ya na ba couleur asika na nzemba chila moi na pesa couleur asa muto a no mériter ba Jeep penati nzembo yo bon guitare ya vie bon musique dans l'ensemble musique musique ils ont vie instrument congas batterie, percussion, piano, nini na koloba, ngongi, lokole, nyonsoana, ça appartient à la musique. Tu comprends? Nyonsoana, yangonde pesaka ke musique eza la musique, ba instrument. Baba la phone, somme ta sali musala bien a mérité. Tu comprends? Mais mambolobi obiso to sangana poto edeni ndongosi namoni petit na ngai edeni ndongosi ezandeni ni mais voilà artiste soit na batunaye ça ne dérange pas que artiste soit na batunaye c'est vrai lelo ma kamba lelo c'est comme si so obeta onya ta guitare so mutakangi miso na oyo pena oyo azab na de la flamme kapa est-ce que la flamme kapa a inspiré yo pena msa na oyo sala oui inspirant ya trop. Il y a trop. Oui, bah, quand même. On travaille dans Bango Palais. On travaille dans Palais. C'est depuis longtemps, depuis ma maison. On travaille dans Burkina Faso, on travaille dans Japonais, on travaille dans Kapaya. Bah, toi, maison, mais j'ai mon guitare à maison, mais on a bien. On a bien. Tu comme ce qu'on a ce non, on a bien. Tant que tu peux te retrouver à la maison, mais. Bazeliango trop bazeliango. Tu as vu que suka comme pe bat baozelanga pe bat na yebi kena mincho bat baozelanga na kine maison mère batu ba fanatique batu belibi. Mais Nzambe as Bill Clinton a longolinga na boumbu. Bill Clinton a pesanga makambo. Net no moninga na uti voyage na zalagite na uti Afrique du Sud grâce à Bill Clinton depuis vendredi na zaki na qui. Pareil aujourd'hui ma meilleure soliste du monde. Pareil. Ouais, Nabimi meilleur soliste au monde de nani oyo Manoa Kouakou Abimi meilleur soliste au monde. Ils sont des tokene qui représentent en Afrique awa donc Abimi meilleur guitariste parmi ba George Benson, ba Ototanga Banani, ba Django Reinhardt, ba Tchepeyi. Un jour peut goza la bisota lelo papa le tumba ketika guitare na mokonzamboka. Donc biso ba toi guitare toi likolo. Toi likolo ya kosakanela te. Et ça là ndeni komona acte wana inspiré pepe un jour ça là ngoko. Inspirant ngai belé pe na mincho kutu naza déjà na bakata kuku dimba na composer pour ba pesinga nzembo na autre chanson à bientôt mais na yembele ngo madame moko nzamba salinga grâce na yembele ngo madame moko boye madame Philo Lopez aza portugaise 50%. Oyemba to nyitara kita comme d'habitude. Na oyemba na kobeta. Oui, na oyemba na kobeta. Pona yemba rapé na sala rapé ba biloko donc na ba biloko. Joyeux anniversaire madame Philo Lopez. Aujourd'hui c'est la fête. Congo Guinée c'est la fête. Gabon Brazza c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête.
Joyeux anniversaire, Madame Philo Lopez. Donc, une agressivité de Bill Clinton, mais est-ce qu'il y a chance que. En tout cas, c'est bien. Biso pe Sarabanzela, pe biso ngai misaba chanteur na studio. Leader na ngai na box again na studio. To edara bango makambo trou donc partition bonda sala boete ya beta boye ponga na directeur artistique na zadeya. Etana ba DM musuba za be ticket ba chai wana finga kaka ba leader ba. Yo musala neza finga kaka so comme na studio ba ko bete. Ouais, ils ont en charge naïe. Il est chargé pour ça. Pour avec guitare ko kana tete ka sali mam susu ko bi ko ngasa. Ah bon, mais faut le barango. Alingi na te ba nga ko beta na ko na ko beta ti. Bozela nga na finga rabini. Mais ça il chante un guitariste ça il chante mon ba to ba c'est plan ndenge nango. Nani ngwana sali nzema? Guitariste auto lo bilanga na wana ba tout ba comprendre. Mais kombo ne nani faut tanga. Il s'agit de marque house. Non la ba est-ce que vous avez émission internet to ba ngala biso to lo ba ngala biso. Il s'agit de marque house. Bon, marque house za frère na sepelana mingi. Na sepelana 5 courageux. Mais on a mon agama bepa na ya tiko finga Nicolo. Atiko finga bat basala nzela. Bat basala nzela. Ah. Tela. Nzelo le garobi bat basala ngote. So compane na sepela ne 5 courageux. Amiteka mais elo on osenga na ye atika ba polémique ya buzoba. Tala frère na biso Bercy. Lelo se retrouver na makala. Bato tamsu bango ba banego humilier. Tamsu su lelo ba ko gesele pe intervention ba bundeli. So compane na ville lelo soko mitomboli nzamba koluka moyen. C'est parce que c'est lui le maître. Vous comprenez? C'est lui le maître. Nzamba za maître à temps et à circonstances. A go créer les yo mon loka ngana na base ngana bo. Ko ba ko diminuer yo. Comme alibo na litama. Mais comme en tant qu'humain, yo artiste, il pas artiste. Est-ce que moi tant Robert la mninga no marqué moi ma différence c'est orchestre moi tout était la Bercy moi en fait c'est mon botte na prison ça c'est bon. So ina za na posana ki tala ye. Na OK maboko pambati. Ngaza la ite. Na uti voyage na ina déplacement na uti Afrique du Sud. Et c'est ngai na zuwa moi temps. Et c'est ngana zuwa temps na za pe na mbongo na maboko. So na mbongo na maboko ki tala pe. Voyage uti côté voyage na uti na kotisi loko mena kendaki makambo te ki bakabela ngambo na kendaki kotala bandeko na ngai abalaki apesa une invitation na kendaki honorer invitation ya sœur na ngai mais à part ça na sali sous featuring moko kuna na artiste na bango moko kuna na sali artiste featuring na artiste moko kuna na beti guitare na yembi pe eza ndenge onga na vivaka ba retomber nango masengi elokoti asenga nga merci mais akabeli nga guitare mo akabeli nga tuka na ebiti lekimbo apesa nga nde musala apesa nga musala guitare ngo eza guitare acoustique mais ça na forme mutu nango ya manche nango eza lokwa violoncelle yango te eza électrique wana eza na palais wana mana bémission toya na émission ya pena na palais oui tu sali émission vraiment avec guitare bana poto ba comprendre mtako sabino tena minito maya kamba aobeta bato ba féliciter mais attends tu vas écriture na tikele bango écriture na komi écriture wana mtapesa nga kombo neza JPKIS soki JPKIS andimi yote fo yenda zaka na usine place ba lamba ka son na ndia iguna donc abibil maya kamba beti bien façon kombo écriture na mon écriture maya kamba bimimba zon bon on a minute oyo merci beaucoup pena bato ba osalisanga net na minute oyo naza maya kamba un simple guitariste na mikitisi nzambe na ngatombola ngai po ngana na eloko mususu te naza na ngana mutu te o na kolelela na mokili asi natika aka na nzambe na ba angelu na likolo bato na bangoka yango aluka na nga problème te pona na mutu kolanda ngate na mutu malgré bata mokili baza mais bato ngana tsaka motema na ngana nzambe na ba angelu Patrick Mukoko monsieur le maire na osala centre ya musique école ya musique asali singa Patrick Mukoko monsieur le maire aza parti ya France na Nantes na province mokuna a edenga azotindela nga 47 guitares avec 10 violoncelles na 5 contrebasses. Merci beaucoup na Patrick Mukoko bato bango fobala abige maya kamba amuta maboko to sa ndenge nini poto longola ta chômage na mboko il y a beaucoup de chèques ba député baza to voter on ba sala relo te mais ngana zu initiative école na bato otanga ofele exact gratuit
eza gratuit elo bato bafutaka kuna eza kaka inscription kaka oyo bato bakofuta basomi na basilabis esili oyo wana nyonso etikali pour l'instant naosala ngo wana mposa les enfants de la rue bapeti na biso na bashege tokoki koapprendre bango mpe mwa instrument un jour mpe sali akomi mpe mutu ozo comprendre grâce ya mpo naza na maison moko na bamindele moko boye bango nde bayelinga initiative wana en attendant baotalela nga mpe nde ezali mpe nzambe soki asalisi nga bientôt na featuring na Sidi Kidiabate po Kidiabate tozalaki nini na kwe moko boye tozalaki nini na Uganda todéveloppe ne baprésente ye oyo aza artiste congolais guitariste bona mpo nga naka na manager nanga natambolaka na ye naza pembe na Bill Clinton mais naza na makambo naosala donc bato tu oyo baolanda nga na minute oyo aza na mposa soutenir nga na initiative oyo nazwi mpo na kotombola culture ya mboka mon numéro c'est 00243 89 66 48 581 na répété 00243 89 66 48 581 oyo nyonso aza na mposa contacte ma ya nkamba obengi nga mpo na conseil mpo oyo ede nga ta mosusu aza na instrument moko songolo pakala nini na problème ya piano aza mpena na besoin ya piano moko ya bien bamarke ya maya soki oza nango otindeli ngai ekosala nga bien obengi nga na numéro wana basalitation na nga na kembango nazomona mbaa moko deja ve na nga mazemo mpunga safin mbai omonana te ye moto atindela nga ampli oyo esalisaka nga mazemo mpunga na Londres aya eda ngai vraiment eda ma ya kamba donc ampli oyo ntina betela yango na réseau na mazemo mpunga nabosani société Giclin Chouabelo mon ami d'enfance Darin Chouabelo mon ami d'enfance nabosani ni société Rigen mpaka na Paris azolanda nga na miso Ferrari Confort azolanda nga bayebase ebele fiskelele papa social kamba eyo nayebi ke kolia bilamba na nga ezoya déjà kala te bien sûr mikolo forme ezali on a aussi Sudaf donc naza fraîchement zoko pardon on a aussi Sudaf ne nazawa et ça Zara c'est du Zara vraiment Zara man ça Zara plus ou moins ça bazara ça comprend ouais donc nde naza boye sona ba kepi boye donc Zara na uti nango Sudaf bana Sudaf basalisi ngai baedenga babino maya kamba fozwa bakoli yali en attendant na lata resila nayebi ke fiskele le papa social a rotinda mais na obendaka matoi na masa na ngana botanga kiwana wabetaka pa vina so fe rigola masa zonga na temps za na temps ko finga mikolo te ba viana basala trop nzelo le gara basala nga oyebaka te so mpana ko finga ba vie wana te ko mega te ba vie wana balaksa ba leader na bino nzela ba leader na so temps ba okemba ba vie wana mona ba vie wana ba wera ba vie jibe ba vie kofi ba papa wemba bana mabena bango mebulamu oyo basala eleka mingi même bandeko na so ba combattant na poto biso ba misem ba mema bango na poto ba vie wana mdo mema bango batsa bango batenti so mpana conseil na opesa na bandeko na ba combattant les lins sales c'est là en famille culture mboka ekufa culture mboka za kufa po na tala lelo ba nigérien ba kombo beta biso ba ivoirien ba mo fani za sens te toyokana totombola mboka to ede mboka ngana ede mboka bandi centre culturel na bino sko bo ede mboka nani boya to sala lit ensemble awa na kin totombola mboka totombola culture mboka donc na pesi pe bambote na nga na batu tout o ba olanda ngai lifanto na nga pe azakuna na Paris azola na nga na minute Robinson place azali nzamba salisa ya epoto sika na yebi ke temps donc faut batambusa na en attendant na ya ngana oya na nga me na oya sim na sisa na nzembo na nga esila po projet na za na projet mo mulai so na sisi nzembo na nga boyo kango za nzembo tele ko bato bayemba mikolo eza nzembo oyo ko sala ki njina ke notika guitare na mokonza mboka ko sala nzembo bisalela te ya ngaya ko sala nzembo bisalela te sala nzembo oyo ko tika la de génération à génération oyo ko permettre oyo ke notika guitare na mokonza mboka hein donc c'est ça. Ben voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Nous avons aussi de partout dans le monde. Mon vieux Willy Yemba que je salue. Willy Yemba, je vous salue. Sandy Yemba, Papi Yemba, je vous salue. Ainsi que ma famille, toute la famille Konza, je vous salue. Mon vieux Guilherme Melonga, depuis Londres. Je n'ai pas de GG Konza aussi, je te salue. Merci infiniment à restez branchés sur notre chaîne Poto na Poto, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Je vous remercie. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CP La TV.
Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belle, il y a des Congolais, pays à Congo. Parce que les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, ils ont promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non. Donc, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté. Mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour vous décoder à Sepela TV. Ma maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les papa, tu as dit binopé, tu as dit ma chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.